Bonjour, bonsoir, salut. Freddy Akimbe Doli Loréa. Moutazo bimsa beauté à ma chérie. Ça dit beauté en ozo keseni. Otali Julia Noër Kamel Gili. Sandrine Moupende elle puissance la patronne. Pichu Mangaya. Larissa Lokonga. Otali Katalea. Masueme. Là Otali Freddy Akimbe. Vous comprenez que notre beauté à ma chérie Zobima. Non, ça m'a séquité, on a toujours derrière actualité. T'as la beauté. Besoin de la nation, un bon tonton, l'homme invisible, immonable, Soukanadjo, Papi Gene. Papi Gene, yo bien mon ongo mo saboter ba chérie, né mon amatika soninga misa display ba bébé. Ils ont ça là bango passi, ba onyo kwa ma ba lela, mais ba on di maté, ya ka biso. Naye ko luka Blaise créateur. Tout ça là qui n'est moins interview mouké avant 4 minutes et bima. Ce qu'on a eu luka e naïba 4 minutes en osa nengenini et beti nengenini. Toyoki nini, tobi nini. Ayem ababini si biso nini. Frank Ndongo na Tunisie. Charlie Kasaka na Tunisie. Ingénieur Edi Akimbe toujours mon pandi. Platini Chipamba, Moninga Yannick est en tout du Weber. www.cleboa.com. Cleboa, il faut nabimasko na mulangi moko boya mafuta mbela. Pour na mona moi ba ser moi ba nsoto ya moi makasi. Yannick Nzanga venanga la ibanga. Non senti vraiment que ah ouais madame. Moi ça ndé niko. La monio. Oh. Bon, pas ça. Go créateur. Siko yo banga no bango. Migolo, so moni pena Blaise azo pela. Ngamona na li passa. Moni koto li passa, caméra zo pena bango bien. Donana succès so ba bimena kisi mikolo yo. Moto a danger. Po ba mapassa ba bato basakana na bango. Tata yo so sakani to yo balolo kingo na butu. Donc succès à solo bena grand qui se bena ya solo yango evandi ao donc nana de ma passe nanga mo le passe donc dieu au saranate omoni bango de fati li passe tchana na fa na no po mona mbalo yo tozoyi baté soki zanini mais il peut ça la bien passa quoi dans la carte oyebinga na yeboto ndeni na yebo bien na yebo bien aux provocateur présenter l'émission non bien mais au moins elle a rappelé bateau trop bateau ba kokaka te bazali mais net ngana kokaka yo ngomoni ngana na invitation non ba ko ngana te na nini yo cria bateau boaki succès panza bord succès dans le bar 4 minutes succès et ngolo ban salanga da pena plaisir to salanga da émission ya mambo ya cria bateau qui ne comprendre le monde entier va comprendre que ça crée nanga est-ce que kolongola ka mo wana te ya créer bato pour nga pena za la soulager 4 minutes succès ba ma passe ndem ba salut toni pour na ndimite na répondre na place na ndimite nga na ko sala ka ba chaque émission na défendre ka ba cri nanga te Congo monde entier Europe partout va comprendre mon colo cri donc ceux qui to ça l'émission bo sala nga ta ma plaisir à féliciter nga pour benga nga na téléphone féliciter nga ko féliciter nga ngoso a te ko mba mo ka ba débat ba créer bato. Est-ce que Oibike yé abimisina on temgola obimisande toyeba nana za mukolo cri ceux qui photocopie originalité na wenze ba mama fumba bazali na koko na restaurant ba lamelion tsaki madesu 4 mama ba lameli tsaki madesu mais tsika lokoko na rate ba goût ezalaka différent donc yango mona ngana zalaka différent ngana ko boka na yo cri moko mais o comprendre te fait golo mtom soteti. Mais quand on a permis dans Jésus, il faut la fierté. On a permis il y a grand chanteur, il y a mboka oyo. On a permis il y a moto. Oh, ça sort à l'aller pour y aller lobby. Non, ça les logos mo bimi kangi mboka. Ozo mo baje. Tala les lo moto kutunga bana ba staff mo bim ensemble. Au moins bien Blaise à quoi sous Blaise à Kalaté. Nandenga mabete. Teti c'est trop dire mais il faut quand même so sale musala bien. Yo mon performance yeba na sale musala bien. Ezaka te ko bata mate. Comme kitsango ezaka ti wapi. Ezaka budé ba tuté mais ngamo conscience nanga. Ils ont reproché que au sale musala bien. Na ba prestation zo talibanda, ngape zo sala bien. Quand même na là tu peux que confiance on a pour balancer on a travaillé trop. Mais paiement il y a Jésus de Nias
Blaise a je crois Blaise a Kalate en tout cas ndé na ben nyonso na facilité. Nyonso na facilité, tokobina na facilité. Et puis il passe à nous azotala nga moi mabe. Au danger mikolo yo mapasa ngamongo lipasa yango zoma mu pepeti. Moni ko tote lipasa ngamongo lipasa. Donc yango ko ça no ki ya ba mapasa place bozali botel mara déjà bobuka danse pour crime oza. Bango babina te bango baza bamona na route na bimisi bango lelo pour comprendre que et puis bango ba jogo baza sport à lobby. Ba jogo mena travailler na bango na ndenge ya onction nzamba cha biso na bango po biso na bango to ba to moko. Blaise créateur azo créer crime robo ya ba mapasa. On a créé. Nzambe merci na lupemba yo pesa biso ba mapasa Nzambe ba misusu bagenda ko luka na nzela ya molili nga créer Nzambe yo sala biso grâce yo bota biso nde na lupemba Nzambe nde na lupemba ya nde na lupemba Nzambe bota biso to força katia na lupemba okansa no kale ya mwana créer. Quand on passe à mon péné, quand même, on a créé sur place. Bon, créer les noms cléboa.com, Krinan. Il y a un souka, tout bête dans ma solo. Bon, comprenez que créer déjà à Zalaranango déjà. Non. Déjà, mon homme m'a passé. Non, t'es mbala quand c'est mes missions dans sa naï. Ils ont mbala liboso. Blaise créateur, aux animateurs, ou épée Nathan Nayo, crio yo bois qui le bosso, bako panza bord. Kebalo ba reba mise ba di karaté, ba pesa conseil té. Ngana meki ko pesa conseil. On a conseil à nene. Conseil na le bibia ki tsa samboka ko tika moi cité. Makelele s'il vous plaît, ton émission. Na pesi conseil bien. Kintsasa mboka ko tika moi cité pozela yo. To mona ngo lelo. Ozaki na chéri na yo, okomi na posta ko luka po vino kene mwa liboso, okibeta mo tourbe na miki lobe mo ngola otiki mère, azela yo ke bosser, son nzamba sungi mambo simbi, wa ko récupérer bo continuer vie. Oka bena mère ko mine ko déconner po basa ko kangate. Ba momi lelo na kini po mo avana bena kangelo bena motema, abatele makambo nyonso tu mo peka ko yeza pasi. Ya on a dévoilé te mais na lobi mambo ko malega na kini. Ba skizenga total la émission sur la TV zo leke baolo bela mambo ya ba faiblesse sexuelle baolo bela mambo belé et les gars na télé ba tolanda ngo. Alors pourquoi pas ceux qui ngai na le bien quand même na message na animation ezala mabe. Ya on a bi mabete na pesa conseil na bi Kinshasa mboka kotika moi si te penza pas la kayo sinon ba ko paso la bord kuna ba panzi bord na lemba bato boli bord Angola ba panzi bord. Bah chérie, vous battez là-bas. Sinon, bah qu'on passe au lango. Ils ont conseil. Banderoulanga bolandara www.cleboa.com. Nasare misomo na Papa Molière. Papa Molière alobaki bakangaka chaîne na epo alobaka ke note bakangi na babor. Na ebité ceux qui sensible à ça monia. Bon, batou na journal c'est question té. Mais kana ko expliquer nga. Bor ezani. Bor normalement ezani. Yozo boka borni. Qui va bamba bor ezuye. Bor ezani. Bor ezebele vera mbokuta loba. Bor etondi. Aloba ki ni salo etondi. Bor ezali façon moka ya kolobela po pesa cri elengi. Na ko loba ba seri bo batela sexe. Na ko loba pe bongo. Ba seri bo batela nzoto. Na ko loba pe bo batela bo mwasi. Mais pour ne sonner ma bête na tsaki bor na ndenge nini ya mi kono si bor na ngamo boy vraiment mi bor wana na bisa ko bo mayo. Oyo na bien boro bazolinga o ba kopanza na matete ba kopanza na lemba kisa seza mboka otika mwasi te ba sino ba kopanza bor siko ngana ina yeba na meki ko sike yo na place na loba ke chéri bo batela nzoto chéri olena loba chéri bo batela sexe chéri bo batela bo mwasi na lobi bongo te na tie bor po muto ameka ko comprendre facilement ole otanga kombo moko boye déranger bato na matoi ya on a préféré na tia bor po bor za nongelo côté bor normalement bor zelo ya ke baba mbobo ya ke boko si ya tanga na bor wana eza no mabete eza façon mona lobeli yango po
na lingala na biso ba yanki na kinde to lobaka moto ke tina par tout le monde entier message za capter yango pesa li bien na ndenga mabete en tout cas eza conseil na bibie ki sa samboko tika mo c'était pas zela yo alors le na lobaka chez bo batela boye na ko loba penzoto ponzoto pe mutako comprendre ga na lobi mabe ya on a tsaki bon po me sonner bien Blaise créateur tout l'équipe m'a facilité. Qu'est-ce qui est facile? Bon, facilité ngai na kembi mingi na musique. Na kozonga moi sima muke. Na sali 7 ans, 6 ans et demi par ready à Miss. Nga na boki ba Ziza album ya Ziza soki tongo etani. Nga na boka album na beta 2 albums par ready. Na longo par ready na ke place boy mona ki ngai et na beti ba seke bien na beti ba bonyoma. Na sali 6 ans et demi. Pas nan. Et pas à Lacoste. Voilà. Nandenga mabeta. Na sali 6 ans et demi, na kotaka 7 ans, 14 ans. Ce qu'on a bloqué retour na sala ki wana lokuta mabete, antoine na skala komona clarté na vie. So nzembo loka bonyo mais nzembo o yanga na composa yango. Na yembi yango na zamu luba mais na sala fort na yemba ki mongo et sali succès. Na super meilleur animateur na ndula wa ba récompenser nga sala nga bien. Mais kota la succès on a zo sala na vie sociale nga ezo kokanati. Na koma na posa ke age ezo kende. Orchestre nini nzamba kotindela nga na kota na orchestre moko boye oyo ke nako zalake monde yo sala cop no boye yango ndo vivre nango moto to sala cop pour vivre nango nga sono momo no sala musala mais o sala musala mondige bazo bosa na ke azala ka yemo kota sala ka musala wana sambiso quand même sala mama be il faut kota na leader wa social OK atala na gauche na ye Marc Azali Nicolas Azali et Chapé Azali Aoulo Azali Blaise Azali ezanga rokuta na ba leader a bongo ya omoni ngai e omoni nga na yaki ko lancer appel ke nazo luka orchestre na chômage na ndako pendant une année na ndambo wana obimisa pe générique nao misi générique moko ka pona longola botutu place na utaki nango mais simba répéter na sala ki ngote pona ebima po ça succès ki beta pété na le bien et loko beta ezelo ko ba commercialiser kango nga na commercialiser ngote nga na beta kaka pona beke na voyage moko ya ngola na keta la famille ole na tika terrain vide na tika le bangata voir na ngai le kata na ba différence na télévision pour tika le représenter nga ole na limo na mato ya batu kozonga na nga na ko toke porte na orchestre tout na lingi oyebi makambo lobi sikoyo 4 minutes eza na DVD eza un CD ou bien bazo teka 4 minutes na me kana ko sisa muke yo tote manano wana 4 minutes bazo teka ngo 4 minutes normalement bazo teka ngo il faut télécharger normalement ndeba comment télécharger ba plan na ndenge mabete donc faire rigolo appel le bibol entendre album mais bima le rôle place au dérangement moni clarté à 4 minutes te dérangement comment on a clarté il faut falloir que répondre à une question facilité na ote na moi sima na me kotal sabato wana répondre na ngango na ndenge mabete vous comprenez pour enga la sali bongo na tala ki orchestre nini onga na ko toke pona yo sa musala na moni orchestre zaki belé na jijaki orchestre ni na ko kende natali koto eza na orchestre munene messe sila ye kufa nango kalate wana nini natangi kombote na yeba orchestre koto yo sila nango na sisa ngande vérité mo le robi orchestre koto ya nani natali koto yo eza na orchestre munene etikala ka kombo mena makambo boy bakoka so orchestre nini natali koto yo pona koto pesa ta mission vocale ezaka problème nabi koto te orchestre nini natali koto te na otala sko nanango oyo abana ko sombela ba mise baka na histoire ya musique congolaise na 5e génération Jésus de Niance nanango façon ba petit na ye na esprit oyo place ya utela Jésus de Niance yo poye ba Jésus de Niance ezaki na muto afula ete pona ye ba Jésus de Niance koyeba nani Jésus de Niance nana la kisa Jésus de Niance na batu ke note petit soit vocal bima aza mise ya wenge 4x4 BCBG album nini yo mona te Jésus de Niance a voyagé na orchestre na tuni na album nini eboalote ayebana na Congo mobimba oyo ayemba album nini avayemba album ayemba album azaka na kata maison mais kasi mais Jésus de Niance pas na kata maison mais na kata ya wenge BCBG tout terrain 4x4 au mona ngata na voyage ba Kenya ba Tanzanie conseil sous papa chega yate boji bazalate souverain zalate bazala bango tout le roi de la forêt tata lempe la bango tout Jésus de Niance ça va lead nyonso sur souverain na wenge 4x4 est-ce que ozoeba makambo zoloba yo tala ngo yo ibite que Jésus de Niance voyage na wana nini yo zokotsa na kati nazo tuna neyo est-ce que ozoeba makambo zoeba imam nazo loba voyage wenge ba Kenya na Tanzanie be na Kenya Jésus de Niance azala wana déjà
papa chéri ya kate ya voisin ndula ngoti muta sala ba lead nyonso papa chéri zala Jésus de Nias non no wenge mobimbo musicien wenge azala musicien wenge e ba kaboni nde ba kisa la maison mère c'est normal ya yango yo po talike kuna ba pesa ba tu pasteur longwa pona nini faut ko beta place à l'idée wa sérieux yango moninga na lukaki orchestre nini ba kotikela nga liberté na facilité orchestre nini kozala ke soko ye obwaki bo bayoki na facilité na etaso na kosi ba ya na fente na ebite ngai boye ba Blaise kaka na voix mais Blaise ne longi ba yebiete c'est nan noko yaka nan noko komana oyebi wenge bien Makasi moi lobi azan raison si a raison ana raison ouais biso bani wenge bana mikie a raison là nga mambeti Blaise alukaki orchestre nini Blaise azaika azobwaka Blaise azobwaka mais on a besoin de boire na clip. C'est ni nango boy ni yango. Et c'est bien ça boire. Anga na vandina mama mama ko malade na memi yeno na zo boire tonga kuna me on a besoin de boire bazo ka bazo bilanga kuna kaka boy. Siko ba oye ba Blaise nini. Na même ata na image pas ma clip pour ça Blaise fora une seconde balongoli. Mais ça là ce que pas Jésus. 4 minutes on a bien la facilité. Jésus tient la clip na facilité. Aboki tient la facilité. Comprendre que peut-être na matala na ye, tika na pesa ye, liberté na ye. Na sepel makase on a bien Jésus de Nias, beau leader, le padre. Donc via zo kabana facilité, via zo foot na facilité, via zo foule na facilité et puis yemo ka vivre na socialité. Comprendre? A vivre na société là lelo yo, ba mamso za mambalo ba na télévision te mais kolonga nga kuna za ba raison que papa nga na ko sa suma mbaba na mikete, nga na ko travailler te pona mutu. Bato baza ben grand lelo bato so ba bi ben grand na miso bato c'est banane et yemwe ba bi ben grand ba yebi et ça nga passe na ta l'émission moko ya Papi Mboma confrère na yo ayambi la course na plateau boskizenga bazo tuna ye oyebi Blaise abi na yebi Blaise ti sondo tulinga so na bi na bi la course ti c'est pas tuna qui Blaise créateur peut-être ngor bato Blaise créateur animateur na yo abi na yebi yete na skala ko za animateur comme Blaise ti aniye même na babonyoma na sala na bakri na sala oye muta sombela nga bakri oye muta pesa nga bakri parce que muta bongo na micro no bofana pesa respect non pesa respect na ndenga mabeti pour faire reconnaître mutu so inga na aka na beta bonyoma tende la kosa yo kana ta na lo bango le vérité balimbisa ngai na lobi on a télévision pour mutu ozo respecter so ozo respecter yo te yo pour respecter yeti pourquoi na lobi ba dire oyo obi nga na tovana na parler nga bazulu matonge bakute na la cause na matonge la cause c'est bango bolukela nga petua na bo betela nga bo neutraliser na banolo bango na tous les missions na banosala nzoka bazulu na sko balera na nga tovana na bona matonge babi mais Blaise tovana na matonge ndeza bo kobete eza problème ke mais pesa biso ka $100 oyo ka sango ke to menasaki na sana $100 te ya omoni même vraiment yo tina so mission to beta mutu na biso o pa biso mbongo te baye babi singa ke Blaise mikolo foza na mayele na vie on a linga kayote. Na c'est pourquoi linga ngati boskizenga ibana poto nazaka poli na loba mambote na télé mais soki na lobi na boy kuto ko répondre ba question ba poser nga na sauter boskizenga za vinanga lelo so boyoki nga problème ko melenga na vie ba menacer Blaise c'est la coste soka tetembe naza na preuve wana OK ba mata na ba na parler ba 5 ya mutana linga kote talaka tinde biso to beta to menacer to neutraliser na c'est pourquoi yo yebi Blaise te na TV olobi ke na yebi Blaise te nazala na animateur comme Blaise te bonyome eza yanga la kosa bine ba bonyome soki eza ya ye boke na répétition bo bisa yemba bonyome bandel tisuka ayemba bena nzembo wana mama libala ngai na ko ayemba bena nyangwe kami papa Clément kemi sokela na solika moleko tokomani malembe to bongisa malembe ayemba ngo bandel tisuka quand même Blaise bien on a TV naza na kandate mais na lobi ngo po e déranger nga et déranger qui est normalement les na TV abi na yebi yete na tsala ko za animateur comme Blaise T na sepel makasi mais comme yo yebi nga yete na bana ko créer ba kine so mo pesa nga ndeni lelo sko na 4 minutes Jésus de Nias a foulinga le monde entier do yandi magite ke nga lelo na ko yebana na miso batu andi mete ke lelo nga na ko sepesa batu nga batala nga na trace urbaine batala nga na ntata na trace Afrique batala nga ti nanu te batala nga na Bibi Black bana nga bana ma musique localité na localité kana ba chaîne na biso talanga chaîne boy lelo na mona niveau ba talanga la trace c'est grâce à faire ego la Jésus de Nias ya on a bengue facilité lelo na poto ko mamutu na facilité ngape lelo ba fulinga na facilité ta lelo na sala émission ba tutu ba tondelinga ya po ba mona animateur na bango na ndenge ya mabeti bana poto ba ninga bolimbisa ngala za poli na finga raté mais et salinga pasi comment na botindela nga batu ba ko menacer nga et salinga bien en tout cas reconnaître quand même savoir faire na nga so nga na beta ka bonyo maté abeta ka séparer la solution na yo kango. Oyebi Blaise créateur
bana poto kande batinenga na lukayo ezaki à propos ya wana mago meminga mwambangu yango ngana yeba qu'est-ce qui se passe entre yo na Didier Lacoste. Didier Lacoste eloko yo passé ngana ye aza vie nanga na respectaka ye mingi ndenge na respectaka patron nanga Jésus de Nias ndenge na respecta ex patron nanga Redi ya Misi ndenge na respectaka nani Didier Lacoste na ko manquer respecter mais son na lobi ba vérité boiza pona ko mona ke na moni fa perdaki na bita soka perdaki nzamba limbisa ye mais ko tinda bato ba ko menacer ngeda passe fona lo na télé et puis ko nienga la télévision bongo la cause ça la chrétien la cause ça chanteur des fois le bela mama banzembo ça les fort banzembo ne ça la succès de to ka ba bibero de to mona ba beki de to mona banzembo tout Jésus de ça la succès atia patron na la polémique té a profiter ko finga faire rigoler té po zungai hein ça m'a emboté à polémique Blaise Autaki na ndaku era longwe pa na yasali inane na ndambu atindela nga maloba ke petit wana na sina lokai na ngala longolango na longolango ta ko kufa nango na sina lokai pesa na kufa liwa moto ngo tutse mutu na mi maloba mabe bongo pona mona bato aloba ngo wapi maloba tindela ka bato akati atinde pa bato petit wana ko yoka yesko suene ezala ki Blaise azonga suna senité menzoka mungonga ngoka yango mutu ngoka yango lelo e ba pesa musala pa Jésus de Nias ayo kelinga mawalongo nga na chômage bato bazoloba lelo soki fait rigola tendenga na sili na mboko ne na sili merci encore une fois na Jésus de Nias nenga folinga problème ezate na patron nga Jésus de Nias loba ki ane oyo misale la succès na ndenge na yo ko finga ngai fege te pozo succès ko kansate ke ngai fege na olega na TV na finga yo pona za succès si polémique yango te mdesala nga fege na ba koyemba polémique yango te mdesala ngai fege bato balinga nga soko boyo sali mokili na yo Jésus na nzalo bonga ba mise na nga na télévision boza le kenge bo finga raté alors ya on a misi vient nga Didier Lacoste ko profiter te ko fungola porte te ya ko finga Jésus de Nias à travers nga pour le faire gola azapena likolo de place azali bana kintu ba yebi donc e kareza moi makasi na ndenga mabeti finga tanga indengo zo finga nonga na ba télévision na comprendre mais Jésus te pour Jésus azwa kinga en tant que bosseur na ko sala musala. Donc ils ont fait un nzela mo ya finga faire goal à travers nga pas Joana to sauter yango to na 4 minutes na bien basa qui déjà ba analyse na ba cri na onyo surtout qui a liboso be qui chasse eza mboka erotika moi cité poisela yo po a repanza bord Blaise créateur batiki na kin o longwe o kepa kei oye na facilité au quotidien orchestre cher de Paul Ferregola. Après mbalamongo tellement yebi gatine la roba maloba. Tellement yebi gakane la rayo. Yango yoke o bolanda ete abelara. Ah te abelara. Koloba nanga te oyebi yango yo mako yo mto sali bakrit. Oyebi makamodo ozo o yo bwaka. Baya baza ba yoka. Mbanda lekinga na nyonso. Alekinga na bilamba. Solo bolanda banzoto na yete abelaka bote orgamt abelaka bolanda banzoto na yete abelaka bolanda matama na yete abelaka bolanda bilobela na yete abelaka asana malade bampese ya wili musheni ya yebi batutu ba yebiti. Donc kriwana ubwakela ye lelo to comprendre mbanda lekinga na nyonso mais leki yo pe na nyonso na biboyi mobali soza na mwasi na yo mwasa to moni mobali azoli yo mbanda lekio na bota lekio na taille na mamutu ko banga na yo te folo rebeta dam na ye alors ko biso pe mibali nde to vana na nzela moni fi mo leki ya bien zoleka e fi o kitoko kolula lula papa mbate faut rebeta dam na ye parfois pas belaka ça conseil directement na fingi mutute côté muso na bibola na babase na yete abelaka donc na pesi conseil lelo na Paris ba tout ba comprendre surtout bato ba bela poza na bato muso ba belaka mais amilata elonga mutabela raté wana na malade ba mpesa zota mona na nzoto ozoke panza ngo bato zo bomaka bato yango na pesi conseil eza partout na kisasa bato bana malade ba mbwa bazali malade ba 4 lettres zali oza na malade na yo loki na tana o sebeko ba bengo hôpital na oni bato ba 4 lettres zani nasana oloke nasana ba olandela ba tout ba na nasana bafuta bango olo yo kende yo mibombi na maladi no ba mpese oke a opanzi oke a opanzi yango zo boma batu yango na lobike bolanda banzoto na yeta belaka atomoni mwasa ngo basel okola soki manzombi kolanda te abelaka donc on a pesi conseil le poto tomber monde entier ba comprendre que abelaka donc on a pesi conseil directement
côté musuna baki Jésus tozolo baba tika biloba loba mboko ezaya yo te Kinshasa ezaya yo te ozokende nango wapi ozosala nango nini ale yo yaka na leso. En tout cas, dans le banabino moi mobali oyo il fallait que tout ça ne 10 minutes mais temps et kokyo faut tinangate makambo nyo soto alobi eza ba propos na yemoko donc yemoka yebi iloko azoloba yemoka yebi iloko esalaki pasi yango ndenge bino batapoto bobengaki ngai ndemo pe tosolaki na ye palobaki il faut aloba Bless créateur tokomo chité monde entier bazotala yo po oza www.cleboa.com monde entier bazotala yo okoloba nini pona ba elona roloba. Merci encore une fois na patron nanga Jésus de Nias frère Gola Mystère Lova Lova veo lola zong singa na actualité veo lola mon singa monde entier botika ngana kumisa ye botika ngana honorer ye botika ngana zong sela nyonso na ko zong sela ye po nasila ki nanga déjà na limwa ki sa yembe na za boyete. Merci encore une fois na bita ngana futa parler ndenge nini mai courant ndenge nini. Merci Jésus, merci mon père, merci père nangai. Donc batumsu ba mona mutu na musika mabe il faut ko approcher mutu po yeba vion na social moko na biso yo nga komona mutu akemba te même biso ba misene na répétition ba na biso soko yemba ta modenze mbotikela pe muninga anga komona mission la mikona muninga te soko le mikona chanter mususu okozwa même na suspension. Merci encore une fois mon patron bossa la confiance net ngai 4 minutes ezaleka capoter suike binoke vacances yango yo bo fêter bien ba tout ba vacances beaucoup des vacances bon oti to tseli bino 4 minutes to bengi na komba seben pona bo savora ngobo yoka eza avant disque na biso zalaki qu'est-ce que j'avais dit ba changer comme nami yorengonkio comment ngoza makasi menga pe na ko rater na ete so yango na lobby ni comment on yorengonkio au lobby nami oyerengonkio yango titre wana mlongo ni biso ka to yebi yango disque na biso ya to titre na ngo yango wana so ki na 4 minutes na suka nango Jésus a lobby fin 2015 bokozwa disque na bino nami yorengonkio et puis na kata disque wana ngala sina boso ni 4 minutes na minute na zo boulele bino ba cri oyo nini na kobeta na kata disque momoko ezebele na betelo o mongo ba ya bino ba nozo saka chele oui réponse ya ngwana comprendre moi sina linga kanzo kakala mama koma na quartier komone le fundu ya pamba ko dendela mibalie keba ate ala takishipa mikuse mipende libanda dimanche komone alati maputa bible na maboko konde kuna na ville peta bomi mboka kende kuna na boite peta bomi mboka to beti bango bindi ba mama bindi nazo chuba bango bindi mama bindi malembe ngamu na kana sensi bindi c'est quoi bindi zanini mona na tuni yo bindi benalo bon koto bazon saka infundesi ezoya bon bazon saka boa kawa o ba krina boka na batu lelo ezoya nalingi na boka na bokela nani nakabela nani unazalaka sociale unaliaka na batu tobine mvundesi tobete mvundesi tobine mvundesi bamame mvundesi lokole mvundesi basi nyasa na kini na Kongo balingi kaka lokolo asalaki muke ameli bakisi pofimbisa kaka lokolo muke ekomi demode ozangi lokolo baloka soko chete meyaka obloka sika obiloko za skona disque o biloko ngo nyonso tu na okeza bêtise na bêtise obi nga na pesi pe na conseil obi kelele komi bena na kini soki ozangi lokolo o mona ndenge baloka tokena na bwaka wa malema ezoya expliquer ngo nde na lokolo nalingi na bwaka wapi bela nani mana bwaka na inde droite atona inde droite na bwaka na inde droite na bwaka bi bino mam nyonso na komika sona boki bindi nini bindi yebi bindi je na yebite ya ona tuni ngai na okola so obeta bill tono benga ngo so obeti bill okoti na kati ya ndiba
biso tellement ndiba na bindi ezaki bongo ndimba elongo diba ekomi bindi kombo babenga ndiba yo comme ça bindi biso zaki ni yaya neni ya bil tu ko benga ngo ya to betanya bindi ko bindi to benga bongo bindi enga na kola yo mo ena kola na beti bango bindi ba mama bindi to so binisa bango bindi bana poto boyo kango bino ke poste bino ezalaka azola latte bino boaka bongo soka tangi kombo Jésus te bandeko na magita na bango kaka kombo ya Jésus succès affaire esalaka ye mukusa asomba ferrari ememeli ye ngambwe asomba mapangu ememisi ye ngambwe soka tangi kombo Jésus te bandeko na magita na bango kaka kombo ya Jésus succès affaire esalaka ye minga ye bajaluya ye bajaluya ye bajaluya ye azola latte basi la kala basi ale basi keba basi asie na magitara kaka kombo ya Jésus na magita na bango kaka kombo ya affaire keba siti affaire salaka ye mugusa keba asie asie en tout cas Blaise créateur aussi la raté qu'est-ce que j'avais dit. D'abord on a passé au coup de chapeau na bakri na yo quand même avant 4 minutes bima au tumba kingai lelo ko tonga na kanso ndenge soko ye OK nanga ta na facilité que Blaise en tout cas facilité qui toko bois qui bien au bandi suka ko remonter ngai kaka ngai yo penza na bakri na ba bêtise yako na keno nini nyonso nozo répondre bindi na ngai yawa na bindi ko misu bêtise bino to pesa ka sensible fongola ba en mémoire ça c'est ça normal bindi ezanini yaya ti so na lobe ndongola c'est bon ndongola c'est zo ya bobe ngo nini kasi poka onde wana na bombi ndongola OK bino mo boyoki ngale ona yaki na mwana malamu toyoka ye basi kitoko batondi na kati ya Kongo ye Jésus deni asalelele papa na Melina osala mokoso te moindo monane te molai likambo na yo moko mobalo sala choix fioko maneke oneto suko ebloko ya diske sukola mbembe nika mbembe sukola mbembe nika mbembe lelo samedi tokoli ya mbembe na kinkole liboke ya mbembe na lituma sukola mbembe endongola selengo ya na bombi Blaise créateur to silisa po na yebi ke Ange Kimbe Yannick Tantoudi Weber vrai Joe Mosengo na Lyon Chancel Mbemba au CP les places aux alliés Chancel Mbemba l'international des médias Chancel Mbemba mon ami wala mastananga so il na 4 minutes azalit Chancel Mbemba oyebaki place au Wuta Nicolas na drume Chancel Mbemba bako paso la boire chérie baba telango sino bako panza ngo sino bako paso la ba chérie baba telango sino bako tobola ba batobola ki vesi mupepe bimaki ba mapaso nazo bate soki bazana kesi ndeni ya bato bandundu bendeni nazo bate selanga yango yo zomono yo bango nalala na bango bango bon nga nazo clôturer notikela ye abwaka kriwana oyo yo kolinga abolo dablo nyosot te oya cleboa.com cleboa ozandeka na posa kana dona za beso ka ndipo na yeba yo babiloko ozolo ba oyo so travailler kasi place ande ya ndenge yo pesa na bambote na la ki mubimba o mona ka cleboa ke bima bon mingi na batutu comment nazana nani Merlin Okiwa nani Yani Ngoma et puis na pesi mbote mingi na venanga Odilo Mampuya na kata Paris ye Bruxelles Paris kwa chocho Mapuya non ye ndenge onete Odilo Mampuya wana côté na bango
oza côté na ngai Odilo Mampuya na pesi mbote mingi na Hervé Makaluji Sandouz petit na nga Zézé na kata Paris mwana poto solo Zézé ya yo ngwana mbota to mbote mingi na Junior Loboko Linda Dianga na 206 mbote mingi na Viena ngai Deputu Nzuzi mbote mingi na Nadine Mbouili Passa mbote mingi na Oscar Chibangu l'administrateur Joël Chibangu mbote mingi na Viena nga Dadi Mac mwana poto solo na kata Paris na minute na kata Kin mbote mingi na sere na Linda Dianga na 206 bato to bana posa ba bima kata album moto bengi na mironyonkio album to na studio poto na studio bobenga na plus 243 89 53 79 013 numéro za 89 53 79 013 so na loba imabelelo so bomoni pe na lobi mabe bolimbisa nga na za moto na bino mbala sima bote na ngata ba message blaise koloba bongo te mais quand même nazaki choqué na mambo komelenga nazaki bien koloba na télévision po boye bagelelo boko mona ba chupi blaise mbeli na mongongo oyo po bato bazola la te l'état mongongo zo fi bato bazola la te yango moni so boyo ki ke o blaise bakata ke mo likolo boye badake seke mbeli uti na elwana na ndenga mabete bolimbisa ngai so yo komi pemeni ya kleboa keni na kosalela bino Bemisonyo sezolega na Paris nana ngwaleki kleboa azate nana leki kleboa Bemisonyo sezolega na Paris nana leki kleboa kleboa kle Bemisonyo sezolega na Paris nana leki kleboa kleboa tokangi bango na clé toboki fungola ne bale nana ko fungola la bango clé yo kleboa clé yo clé kleboa clé kleboa Monique ça va Crime trop facile à Tangamo pe na recréer. C'est facile n'est bien. Toi facile même. Nabi à Tangamo pe na recréer. Facile même. Il y a facile n'est pas quand moi nabi. Tozobina na facilité ba besoin na facile. Kleboa. 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 Tu beti bango bindi. Ba mama bindi. Yo. Ok, merci beaucoup. Là, toujours bambinoke, cleboa.com, tout l'équipe bango, bana de l'autre lobby, bakokate pour eux, ils cleboa.com. Bozu wapi, babilenga boy, bozango wapi. Ngazara derrière actualité. Na sala makambo ils na nzela. Freddy Akimbe Doli Lorea. Beauté à Bachéri, les cas Anja Kimbe Moninga ya Yannick Tanto du Weber. Platine Chipamba Oyebi, Yannick Nzanga, Venanga Moro Alaibanga. Alaibanga, Jamouzanga. Ngambe de Londres. Petit Nanga Franck Kindongo, Petit Nanga Christian Pemba, Petit Nanga Herman Ampoyo. Malgré le manager Edi Akimba Zate, mais Boyebi Kaka. Juliano R. Kamel Gili, nazo bete lo c'était na degré moko boye. Christian Gama, petit na ngai na Tunisie, na pesi ba universitaire Nyon surtout au boza na Tunisie. Bosima na karapo Charlie Kasaka déjà ça ya ki ya solo la ki bino pe na ebi kitoko quoi. Merci ngana bino tukutani na Oyelandi mais Kleboa tout corps.